Mbote bande ko balandi ya magazine Nabiso Congo Politicana. Merci Nabino nyoso ndenge boye awa ebele pona kolanda biso à travers au téléphone Nabino, à travers au machine Nabino, comme je l'ai toujours dit que chaîne Oyo et la chaîne Nabino et même la Rabino d'information PR à puiser yango na la sauce. Voilà, l'actualité oblige wapi te kokuta na maman Chantal wapi a habitué na biso ya magazine ou a habitué ya chaîne Oyo Congo Esengo pour te mettre robeta na masolo par rapport ya makambo o Italie meeting o ba programmé pour le 9 ya mois o tozali mois ya octobre. Mbote maman Chantal. Mbote ndeko, mbote pe na baebanso bazuli bakuya kolanda biso mokolo alelo. Voilà, boyebi molobeli monene ya idée ya le président Martin Fayoulou. Maman Chantal. Le 9 et là s'annonce moto. Mais celui qui chef du village azongi na mabele pa ya botamaki. Il faut mokile ninganati. Il faut lokito yokana. Il faut baimboka nyonso ba kotala balobi eza lokola mokonzi akokita na Nazareth te akokita na mabele na esika oye abotamaki esika oye akolaki esika azaki na baninga esika abetaki ndembo esika azwaki batisimi azokita na terrain mboke koningana chango mobimbe ko balobi te esengeli toyamba nkumu etango oye akokita na terrain akiti na batango nyonso te na batango ordinaire otomesana te mais akokita na terrain mokolo ya poso le 9 à partir à 12h na terrain Sainte-Thérèse pour akosoa na baimboka na contexte nini na contexte oyo milone kozika maye kokoma makila bomoto ya congolais ekolimwa mabele ya Congo ekotiola congolais aza susu na valeur te mwasi ya Congo asusu na bonsomi te asusu na valeur te congolais azangi mpifo kolia ya congolais ekomi likama congolais ana mabele ana mai ana zamba me aliaka te aza na 27 millions ya bato bakosufri na kwa shoko na contexte wana o bana Congo bakolela bakomona mosungi te banguna bakokota bakokata kingo bakoboma bakolia bakosala nyonso balingi na ngongo ora Congo ekokende Rwanda na ngongo na état de siège basigné ba accord civil na ngongo komona ke bato bakokufa koleka talera état de siège makila ya congolais komi supwa banguna butu na moi mboke kolela na ngonga wana oyo nkumu akokita na mabele ya bakoko na ye akokita po akosola na baimboka akokita po na koyebisa baimboka bosolo pe bosembo mboka eza wapi ekomi wapi ekokende wapi tosala nini azokita na terrain abengi baimboka nyonso moto ezali penza parce que depuis biso le 30 décembre 2018 toponaka numéro 4 kino lelo peuple azaka na chaleur wana yango omoni ezalaka nini ezaka conséquence ya légitimité moto azwi mpife pa baimboka ata akie na église ntango bato bamoni wapi ye numéro 4 mokili eye akende matanga bato bamoni ye numéro 4 mokili eye me mbala oyo akokita na terrain na chango epa bana mboka kosola na bana Congo nyonso na nzela bana chango mpona kotalisa bango bosembo lolenge nini tozali eloko nini tolingi tokobundela nini tokobunda mpona nini nyonso wana papa esengeli kaka lokito ezala mais mpona nini bopona kaka chango yango mo te bao baza na kangona ya majorité bao baza na pouvoir balobi que bozalaka kaka na clique moko boye bana ya changu bana moko boye bamabanga bana moko mito esalaka te bozalaka place mosusu osala meeting te ezalaka kaka na changu mpona nini kaka changu liboso na répondre il faut senga peuple pardon yoko bana changu mito esalaka te bango bana changu babambaka mabanga soki bango balobi elingo loba bayebi Congo te
Il n'y a pas un district où il a qui ce patriotisme lango na mboka Congo le quoi district à Tchango. Na tenu question yo bosani ndeko papa na biso pe son âme wendo kolosol ayembaki tozangi mai solo tozangi bile isolo likolo banyangala kati na 97 ba rebelle bakoti na mboka banani bakangaki ba rebelle na maboko na Tchango banani bakangaki bango bana Tchango te yoko ceux qui le lozangi ba Tchango respect c'est-à-dire yo ebino Congo te tamso za infiltré pona koyanola yo pona nini toponaka Tchango mais tuna bato wana pona nini marche na bango nyonso babandaka ngo na limité tuna bango ti est-ce que bango nde bakopesa biso stratégie politique est-ce que bango bakolakisa biso lolenge ya kotambola po bango batiaki makelele na opposition makelele Kabila rwandais Kabila boy balobaki nyonso bakoki koloba lelo bango oyo bakozwa baza koexercer pouvoir à peuple malgré peuple atindaki bango te basali na pouvoir yango nini si bakokopie kaka ndeko Kabila bisika mosusu kutu ulie basala kaka ndenge Kabila asalaki ata mais bake lisusu en dessous même ya o Kabila salaki bien que bango nyonso baosalaka mabe ozomona te bango bakolakisa biso stratégie politique te parce que bango koloba nde balobaka mingi na mosala 0 3 ans yango bamayele na bango stratégie na bango bapesi yo bilani donc ce qui biso de poni Tchango ça relève de notre stratégie on peut ne pas koloba bango na télé. Mais na rappelé au kaka ba fait moko simple élémentaire que district à Tchango et ça un rôle makasi na mboka Congo rôle makasi na ville qui ça ceux qui te lobi to poni Tchango ça relève de notre stratégie politique est-ce que taliban ceux qui te lobi to ke Tchango bon bango moko na nanga na bango a fabriquer ba résultat bango moko ba pesa ki président éli 6 millions de voix na seni na bango a lokuta. Pour ceux qui biso tolobi 62%, bango bazo wangana. Bon, bango moko nani ba pesa ki 6 millions de voix. Maintenant, tango ba oye biso ki président azana batuté azaka na batu na Tchango. Elingi koloba na 6 millions de voix bango baloba ki za lokuta. C'est-à-dire bango pe ba kosi na bango résultat, ba confirmer que biso to moito ndima bango ezate parce que bango ba peke 6 millions de voix. Bango ba tiena ndeko Félix différence ce qui ya ba voix mukie na seigneur ya bango lokuta ya nanga. Bon 6 millions de voix na za Tchango. Eza Tchango. Non. Le président Martin Fayulu a koza comparer na district même pas na province. Président Martin Fayulu lelo aza personnalité internationale. Patrimoine national pour la RDC, symbole de la cohésion et la unité nationale. Président Martin Fayulu voté à l'est le Kouangouba. Président Martin Fayulu, zo exemple à Beni. Bana Beni baboya ki bango ba voté. Mais ba organiser ki vote ya bango moko. Monusco alandela ki vote na bango. Ba voté ki nani? Président Martin Fayulu. Le 24 décembre 2020, président Martin Fayulu a passé la wapi na Beni te nanyo aza koloba likamba bato a Beni ce qui est le prix Nobel de la paix Mukwege te to le président Eli Martin Fayulu te nani aza ko bundela mambo est banani bako bundela mambo rapport mampingi président Martin Fayulu na Kisangani mona kiete na Butembo mona kiete na Uvira le 15 a biso ba brutaliser président baboyi marche Kananga ba marché Mbujimai ba marché Mweneditu ba marché Lubumbashi Mwanda Kisangani grande province à Bandundu Équateur partout batu ba marché pour dire quoi c'est le symbole de l'unité nationale donc Moutou a kolongo réduit président Martin Fayulu na district to na province azaleka na mauvaise foi ou bien aza fanatique aveugle le quoi tamso ayaki matanga na azonga ite ou bien tang mosusu aye basombelie ba bizota moi vélo obulaka tamso koza moi 10 francs alors il faut abando rendre compte na mutasombelie vélo mais congolais nyoso aza patriote o alingi Congo kende liboso ayebi que il y a pas match. Maman Chantal
motuna oyo mpena peuple congolais ebele bazomituna balobi tozonga nano mwa moke le 15 bozalaki na marche boke na hôtel de ville bayebisi bino bopusa mpona 2 jours bopusaki te bobimaki oyo esalamaki tokozonga wana te boye po koprogramme marche eye kolanda le 29 bato babandi kose mobilize du coup bolongoli yango le 29 ekomi meeting le 9 le 9 après boye kotia marche ekoya kolanda lisusu bakongolais bazomituna balobi est ce que soldat du peuple oyo biso toyebi Martin Fayulu soki alobi likambo akendaka liboso azongaka nsima te makelele nyonso bino botiaki mpona le 29 wana epuis marche esala misusu te lelo eza susu mpe marche te ekomi meeting est ce que eza façon na bino ya koluka kose rapprocher na pouvoir en place bomeka loko aza ndeko na ye ndenge balobaki aza ndeko na ye bapusa Congo ekende liboso ensemble. Non bana lamuka baza na verre de wana te wana eza euta na Kajosha News na laboratoire Kajosha News nde baobimisa biloko wana pour distraire le peuple parce que lelo ndeko na ngai la constance du président Martin Fayulu n'est plus à démontrer. Lelo, la crédibilité du président Martin Fayulu n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, bato nyonso bayaka batransima bayaka po baluka mbongo bakokaka te baokima baotike il est toujours na poste na ye. S'il n'a pas négocié avec Kabila, il a négocié avec Ngobila. Non, s'il vous plaît. Biso tozo bunda pour l'état de droit. Totie marche le 15. Bapesi biso ba raison lokuta. Au Covid. Mboso a tchaki marche le 15. Et le Covid est commis rentrée parlementaire. Mboso président parlement. Rentrée parlementaire, il y a Yebiango, collègue Gentini. Mais il y a Tchéango. A Tchépé marche le 15, c'est quoi il y a rentrée parlementaire aux hommes. Tu comprends que les Alaki Nango, la stratégie politique, et le Bango Bao Bangezani. Bango Basalara tout, Babenda Batuna la Mouka. Comme ça, Baboma la Mouka. Mais se rendre compte que, malgré Babenda la Bango Batu, la Mouka est Zanangoka. Parce que la Mouka, c'est l'esprit du peuple. Maintenant, Baloba, Mokil Mobimbake, bato oyo bazaki na lamuka tositozoa bango lamuka ezaka susu eloko te maintenant baobanga bamona démonstration à force ya lamuka bazo créer biloko na bango nyonso na parce que nous aujourd'hui tolingi mokile bake toboyi seni wana toboyi biloko bango baosala ba loi unique wana tolingi te seni ezala politiser tolingi seni ezala na lipanda eloko tozowela yango wana maintenant tant que to comprendre je na bango tolobi te biso tosenga autorisation te po ba raison évoquer za lokuta tomoni soki daju asali concert ye moko ayambaki ba chef de quartier tomoni ba mosusu ba partout ba sali ba activité donc raison ezate toko marché alors to marché tomoni milice tribal ndenge président elipe alobaki yango na communiqué présidium malamuki elobaki eye esali misala nango esalaki la police ezalaki tomona biso moko répression ezalaki très agressif brutalité policière bachubi mutu bayonet bazoko kofuye batu na ba poche koza ba biloko belé même biso to bungisaki ba biloko mais inutile à oloba tout ça pourquoi parce que police na biso azalaki na ba inscription oyo et longo banaki na eti yango to yebisaki article 28 elobi soki ordre eza mal donné esengeli te otosa maintenant tolobi ke tokotia marche na biso le 29 to bandi ko mobiliser nous sommes politiques ils font des stratégies politiques et tango toza wana nous sommes tout un système de travail. Toyo komona que il y a des coins, il y a des lieux, il y a des endroits où bah choses au salema pour porter atteinte à l'intégrité physique. Il y a moi Mboka Martin Fayulu. Au azali lelo ko incarner lutte, il y a ba valeur na Mboka. Tomoni yango biso moko na point de presse na biso ya le 27 le 27 septembre. Na siège ya Nouvelle Élan pas coordonnateur. To dénoncer qui aspect sécuritaire oyo tozoyoka bakabala bato bazoprograma lukaba porter atteinte à l'intégrité ya président élu Martin Fayulu tolobelaki yango bato basombi ba machette ba makambu kilikili sombamaki présidium et dénonçaki yango maintenant le même 27 tokomeli autorité urbaine parce que biso dans un régime information to informer
et sengeli na ye abenga biso pour des dispositions pratiques pour l'encadrement des manifestants. Tokomeli abenga biso pour la disposition pratique a invité biso. Tokomi kuna, tango tokomi kuna devant là le bureau na ekaka na entrée, ba agresser délégation à la moka. Na barbe à la police na batunyo so bazaki wana. Intervention ezalaki. Tokomi na kati epa na ye alobi ke bandeko mosusu pe ba ko marcher lobby. Naza na incapacité à sécuriser bino na bango. Ba donner sécurité au ngana nango et permettre ngate na yebisa bino bo marcher lobby. Alors biso to lobby to yoka ki sango te ke bato musu bo marcher pe lobby. To comprendre que ça stratégie na bango pour to marcher te. Alors comme on le besoin a deux groupes bon marcher lobby, to za pe ba tendance opposée au risque ya koluka ba problème et puis ba information to za nango déjà il y a plan sécuritaire et ça malamu te yo mutu fallait au sécuriser biso lobby que aux incapables. Alors biso to repousser marche na biso le 16. Mais dans l'entretemps to la kisi epé que tu n'as pas qualité il y a que déclarer tchango zone neutre. Nous devons y travailler parce que to mona ki ndeko chi balabala sala qui marche to mona ki bébé mboso sala qui meeting donc ce n'est pas que la muka ka soko yewana nde ko sa meeting était comme zone neutre et puis ko bosa na te ndeko langai marche à la muka ta moko te saka désordre batu basala ka désordre na basalité na marche mama mukola osuba mutakala na photo na marche bomona ki ngote eza biso bato bakenda opanza palais du peuple bazo sa police fongo ya bango nzela bakoti na palais du peuple babuki bakiti eza bana la muka baza civilisé basala ka marche na bango na ordre baza na objectif na bango bazolanda c'est une lutte des valeurs donc biso kaka na tour na biso nde eza problème yango toyebi te tokosala meeting na tchango yango meeting na biso ezali samedi pe na profiter ko benga bana nyonso ya Congo bana Kisasa bana ya Funa ya Moamba ya Tchango ya Lukunga biso nyonso na 12h tokutana na terrain Saint-Thérèse yango na ninga kota caméra au peut s'appeler un message na baone poto komi na suka au peut s'appeler un message na ba congolais nyonso bazola na bino par rapport bazola na biso par rapport ya marche ya meetingo ya le 9 et puis pour la marche ya le 16 bana Congo bisika nyonso bozali bisika nyonso bozwami boyebake soko kipe politique te politique ekolanda tina sani mama soko kipe politique te politique elanda tina nzungu yango tolobi samedi le 9 octobre na 12h biso nyos bana Kisasa bana Tchango bana ya Moamba bana Funa bana Lukunga bana Kanluka bana Mombele bana Ngaba bana Matete bana Lemba biso nyonso na Saint-Thérèse bana Ndanu bana Kingabwa toko benga bino nyonso monga fula wapi bisika nyonso bozwami tozala na terrain Saint-Thérèse toyoka le président Otoponaki le président élu azali na message un message fort un message opportun pour na kopesa peuple congolais pour na koyebisa biso tozala ebele to défier banguna ya Congo ba oyo balingi balukela yo papa mosusu mais babosani ke mwana azaka na père moko ba papa bakoza ebele mais père aka moko PRDC ti lelo sufaka po ezaka na ba papa ezo ba père te tozaka na père moko donc biso nyonso tokende toyoka bwanya toyoka le président élu yango na koyebisa bana Tchango eza honneur que district na bino nde eponami mpona koyamba le président légitimement élu mpona koyamba mwana njili mwana na bino moko ya Tchango bapapa bamama ngonge koki biso nyonso tozala wana mpona koyeba honorer Tchango, honorer le président élu, peut honorer le coordonnateur Adolphe Muzito, peut honorer le peuple congolais. Tobo sanate, surprise et gozal. Surprise et gozal.
yango na oyebisa bana nyonso ya Grande-Bretagne, bana nyonso ya UK, boyebaki le 13 novembre, le 13 novembre bokozala na opération eside UK ezala na opération ya vente ya bakarte. Bana nyonso ekozala na Manchester, bino nyonso bana UK, bana Grande-Bretagne, bino nyonso bokende kosomba bakarte na bino, bobenganga mingi. Mama Chantal, toza na Londres, toza carte ndenge nini, toza carte ndenge nini. Bino nyonso boyebaki le 13 novembre na Manchester, opération ekosalema ya kafu mpona koteka bakarte, kosomba bakarte, kokoma membre. Bino nyonso bolingi kosoutenir combat ya valeur, bolingi kosoutenir combat oyo ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na kati ya ESID, engagement pour la citoyenneté et le développement. Tobengi bino nyonso, un rendez-vous à ne pas manquer. Vraiment bino nyonso ulie botungisaka Mama Chantal na téléphone, bokende kosomba bakarte, bokoyeba ba structure à partir na Grande-Bretagne, bokoyeba ba point focaux na bino na Grande-Bretagne, ekosunga bino pe ensemble toko bunda elongo poto accomplir maloba ba père de l'indépendance. Oh papa Lumumba alobaki lelo tozi indépendance, Congo ekomi na maboko na biso, esengeli to assurer yango grandeur na prospérité. Donc ensemble to bunda pour honorer mémoire ya nos pères de l'indépendance. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Maman Chantal pour ndenge oyanoli ba mituna na biso. Merci na ba imboka nyoso balandi biso, tokutani bongo mikolo mezali koya.